Encore un merci. Nzamba dola mona bino ba mama bo sala nga signe ke bozawana ba mama bo pepela nga na komona bo tia ba emoji ko pepa bo tia ba j'aime ba mama na koyeba ke bozawana ba mama ba papa pe nebi bazaka wana bo vanda ka wana mais ali rendez-vous ba mama ba mama bo tia nga ba j'aime pour la comprendre que bozawana ba o bazali te to pesi nzambe merci ba oya peka ko rejoindre biso vidéo ko tika la wana ba ko kota toujours na page pour na bazwa ya mutuya oyo tobi kozwa 4 mesika oyo thème nanga lelo ezali comment bo bisanga nan ke bozawana pour na pesa thème nanga bando nanga thème mutuya lelo ezali comment ndenge nini merci na moni ki bozawana bozo ko sala ba signe ba mama comment changer votre mari maman comment okoki ko changer mobile na yo maman ceux qui t'aiment et qui t'aiment tu n'as pas j'aime comment changer votre mari ndenge ni okoki ko changer mobile na yo maman okoki ko changer mobile na ndenge nini okoki ko changer zaila mobile na ndenge nini okoki ko changer vendre na ndenge nini okoki ko changer comportement mobile na ndenge nini alléluia oh merci Seigneur bandonanga ndenge tokoki ko changer mobile na biso nazo pesa mo ba secret mo ba tactique ngai pe na sala makambo pe nazo continuer ko sala pe molimo santo nazo continuer ko espérer nga comment ko changer mobile bando nga oza mobile na niveau ba wera ndio nga ko changer ndeni soza nzambe te niveau o mobile no azaleli ba capacité na ye ba misala na ye ba titre na ye ba grade na ye mama lo lenge ni ko changer na makambo oyo zo mona keza contre na oyo lingi na oyo zo sepia na mote to makambo oyo zo sala comment ko changer ye alléluia oh nzamba za bien bando nanga mbala mingi to luka ko changer batiti da mibali na biso mbala mingi to lingaka to changer mibali na biso basala kaka makambo so to lingi to makambo o to monike eza mabe na miso nzambe to na miso abatu siko mobile no azo sala ngo comment est-ce ko changer ye comment est-ce ko changer to olingi mobile na yo a changer ba comportement moko songolo olingi mobile na yo atika bizaili moko songolo comment okoki ko changer ye batitidi nini yo sengelo sala ben fort nini yo okoki ko sala oyo ko toucher que mobile na yo a changer banonanga bala mingi tozo kanisa ki tozo sala malamu zo tozo sala mabe ba conseil no ko pesa mobile na yo elole no ko pesa mobile na ba conseil eza ba conseil so gratuit ko pesa na misu na yo oyo zo kaza ko lobi malamu alors que o forcer so mutu la libulu alors ya wana esengeli elongo na molimo santu to yeba lolenge ko changer mobile na biso bandi olanga nde to ko changer mobile na biso comment changer votre mari ba to ba kontina ba makila na monoko makila ne mela kaka bango moko etumba kaka bango moko na kombo na Yesu Masia alléluia so oza mwana nzambe te koya na rendez-vous na biso te soki poza na yo oza no pe mama te osepeli na mate ya ba mama te bima na yo sans que moto nzambe banda ko zikisa yo nom de Jésus-Christ de Nazareth alléluia comment changer bando nanga soki to to changer mibali na biso soki to to changer bizali na bango soki to to changer ba comportement na bango effort nini to ko sala et donc on y a mutu to ko sala oyo kozala signifiant na miso e pa mobali na biso bando nanga naza mo ba blo nanga na numeraki awa to meka ko développer ensemble na bino bando nanga eloko liboso ba mama yo oli ko changer mobali na yo oli mobali na yo a changer yo olingi mobali na yo akoma na façon moko boye bando nanga eza na makambo oyo esenge to evitaka koloba eza na makambo oyo esenge so to evitaka kosala eza na batitidi mosusu esenge to evitaka kosala ngo wana kosala ke mobali na so ba changer eza na batitidi mosusu yo kosala to maloba mosusu yo koloba to ba conseil mosusu yo kopesa mobali na yo façon ozopesela ngo okoki koamplifie susu makambo okoki susu kote mobali mpe aza moto akoe mutu en général aza moto akoe ezala mwasi eza mobali soki façon ozolobela ye façon ozolinga kopesela ye conseil ozopesa ngo na badictature ozopesa ngo na baimposition oza kopesa ngo na baforme moko ya supériorité donc ozolasaka yo nde oza supérieur nde olanga ata ngai soki olingi opesa nga conseil to olingi olobela nga soki oyeli nga na façon moko ya supériorité
attention ngena tika na otika te na osala moka na ko parce que façon ko belanga eza façon ko belanga te donc tozala ba façon oyo tant tozonga to bembe so eza ba façon oyo to ko loba oyo ekoki ko réduire ba makambo oyo tolingi te mbai na so asala alors ba mama ya liboso ezali to éviter nanu ko ebisaka mbai na biso nalingaka makambo osalaka te nalingi yo te nalingaka kozala différent mais nazomona oza kaka donc oza kocompare mobali na yo na bato mosusu nasepelaka na yo te makambo osala déjà ozosala motu ke osepelaka na ye te ou bien ozosepela makambo ozosala te ou bien makambo donc déjà langage wana ntango oza koaplika yango bandeko na nga mobali nyonso alikaka mwasi azala fier na ye yo sikoyo langage na yo ozotasa na mobali na yo ke en tout cas naza content te naza fier na yo te naza fier na makambo osalaka te naza fier donc oza koyebisa ye d'une façon directe mobali nyonso alingaka mwasi na ye azala fier na ye mobali nyonso alingaka mwasi na ye akumisa ye mobali nyonso alingaka mwasi na ye abetela ye maboko surtout ata soki yo mwasi omoni ke mobali aza na erreur omoni ke mobali makambo osala na moma wana pesa ye respect na ye kotalisa ye te ke ozo minimiser ye combien de basi bazo minimiser mobali na miso ya bato mpona comportement moko boye mpona attitude moko asali makambo asali na ye obandi kominimiser mobali na miso ya bato obandi koevite combien de basi baoka mobali na bango meme soni na miso ya bato te nayi kozala pembeni na ye te mpo makambo asala resepesanga te te ye azala kuna nga nazala awa parce que batitide na ye wana ndo na nga mobali azomona koza koevite na miso ya bato mobali azomona kozoyoka ye soni na miso ya bato aza mutu aocomprendre ke mwasi oyo non c'est kalingi ngai te quel que soit badefoi mobali na yo quel que soit batitide na ye en premier yo mama talisa na miso bato kolingaka mobali na yo mpo olingi ye bandeko na nga okoma koyoka soni mpona mobali na yo okoma koyoka soni ntango yo ozokaka soni mpona mobali na yo oza kodécourage mobali na yo mwasi mobali nini akolinga mwasi na yo kake soni ata yo mwasi soki mobali no akomi koyoka yo soni na miso ya bato oza na bolingo mobali wana ata apesako bamillion halleluya nakoma te nayebi te nazoloba bandeko na nga eza bamakambo mosusu mobali natiaka naza kovuvoye obe kotitoye en même temps pour ne pas généraliser soki mobali na yo aza na makambo oyo asalaka ezosepesa yo te to makambo oyo alobaka esepesaka yo te bandeko na nga okoki kozala na bentension moko eza sincère okoki kozala na baide moko malamu to baconseil moko malamu okoki kopesa ye mais yeba ke bentension na yo wana malamu wana soki ebalani te na bentension na ye okoki kokoye désastre na kati na bino okoki komema incompréhension na kati na bino bentension eko zango sincère makambo na mobali na ozosala ko na miso ya bato même na miso na yo eza normal te eza mabe mais façon oyo kolobela yango façon oyo olinga kokorige yango bandeko na nga ekoki koaboutir na baconflit halleluya parce que façon oyo utiliser façon oyo olingi kochanger mobali na yo façon oyo olingi koreproche ye ezalaki digne te façon moko direct critique moko direct bandeko na nga ekoki kodécourager mobali na yo alors tozwa nanu na proverbe 16 linete oyo ezalaka mpona vision de loin mpona discret esimbaka te tozwi na proverbe 16 verset 25 bible elobi telle voix paraît droite à un homme mais son issue c'est la voie de la mort makambo mosusu eza normal eza malamu baintention na yo eza malamu baintention na yo eza sincère baintention na yo eza vrai mais façon yo aplikela yango modele yo kumbeli likambo yango ndo na ngai ekoki komema yo na liwa ndenge balobi awa telle voie paraît droite à un homme mais son issue c'est la voie de la mort okoki kozala na raison mais façon yo lobeli likambo yango ndo na nga ekoki komema yo ekoki komema bino na désordre ekoki komema bino na baconflit ekoki komema bino na destruction ozalo na raison makambo lingo loba makambo bali nazosala eza mabe c'est vrai mais façon oyo ozokumbela likambo yango mpona yo eza donc
intention les a réelles. Aux a droit peut-être au loba, au silica, mais façon au lobé liango, façon au kumbe liango, façon au bandé liango, d'onanga. Et même il y a destruction, et même il y a conflit, et même il y a désaccord, hein? Et même il y a désagrément. Il y a une intention avec madame, mais ici, hein? Ici, mais son ici, c'est la voie de la mort. Bah, nous avons tous un Saint-Esprit. Parole de Dieu, tant que bimaka, oui. Et Saint-Esprit, par rapport à ma terre, on a la terre. Mais, nous avons complété dans verset haut. Et ça, balobi awa, telle voie paraît droite à un homme, mais son ici, c'est la voie de la mort. Façon oyo kumbe li kamna yo. Façon oyo li ko arranger les situations na yo. Et même yo na kufa. Kufa ya nzoto te, ya molimo, et memi conflit, et memi je sais pas quoi soit na, et memi bitumba, et memi ba séparation. Parce que façon oyo kumbela ki li kamna yo, o kumbela ki on ma be, to le bela ki on ma be. Alléluia. Et ce n'est pas yeba, et ça va makamu susu, et ça na pouvoir na biso te pour changer li ba na biso. Ozali mwasi ya mobali, mais sengelo yeba ke nzambe na bozambe na ye, apesi yo pe liberté te, apesi yo pe responsabilité te, ya ko convaincre mobali na o du péché. C'est lui qui nous convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Et ça makamu susu mobali na zo sala ndonanga, na bokasi na yo mwasi ko wa changer ye te. Soko meki o tia makasi na yo mwasi. Oko panza libala na yo, oko za toujours na conflit. Parce que ça makamu susu sengika kotike na nzambe mo kwa sala. Parce que nzambe apesi yo charge te, apesi yo charge te. Ya makamu nyonso. Oza mwasi na ye, oza pe na ba limite. Eza ba makamu susu ya mabe, o mobali no azo sala. Ezali charge ya nzambe. Nzambe ne muta changer motema mutu. Nzambe ne mutu ta oyebi nzambe za ba façon bela o changer mutu. Ndo nanga. Okoko sa l'effort na weta que moi sobi mobali na likambo asalaka nazo bunda nango aussi ça va conseiller moki. Au contraire kutu ba conseiller wana to bazo ko yebisa mobali na azo ya susu mutu makasi. Ou bien ba critique mususu ba bazo sa mobali na yo au lieu changer azo changer te. Yo moi si na epe na kachanda boswana o pesa ba conseil. Ndo nanga tika koloba teke non, il faut na sala kaka tout, na koloba tia ko changer, na ko donanga, obandi ko sala ba acte mususu za ki dimte, donanga yo kaliso zo changer mbali na yo, au contraire, ozo vindi sa ye mutu. Makamususu ba tike la kanzambe, makamususu za ina responsabilité nzambe, parce que Bible sibiso, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Eza makamususu obali na zo sala, eza li sumu na miso nzambe, eza pe li sumu na miso bato. Yo siko lobi non lokola za mwasi na ye, na me donanga okokate. Makamususu ko tika nzambe ye muka nzamba za ba façon ebele oya ko corriger moi na ye nzamba za ba façon ebele oyo ke na mokili muto boyebi azana likambo yo batu ba loba ata ba critiquer ata ba gangi ata ba lobi nini a changer te au compte kutu azoye sa likambo makasa azomona kabili gang aza elombe il faut ça ndonanga eza makamususu faut ko tika na nzambe responsabilité na ye nzambe aza na façon oyo ko corriger mobali na yo oyo mwasi na yo ko corriger te nzambe corrigera mutu mususu alinya zwanzela tika ya zwanzela zo kende yo lobi na ye mobali na nga kosala likambo te mobali na nga ta kosala bona yisipela te mobali na nga ta kosala boye bato bazo finga ngai bato bazo sekanga mobali na nga kopo mobali na zo mona te ya za gangi tika ye na maboko ya nzambe correction ya nzambe ekoya nzambe aza na façon oyo corrigera mutu nzamba oyo kosaki mobali no akutani na likambo moko oyo ke po babani les conséquences et conseils nie makambo susu yo mwasi olembana oza ya makasi te parce que nzamba apesi yo makasi te ya ko conseiller mobali ya ko changer mobali mais yo za mama kota na vie de prière tika makambo na pa nzambe oso fundi mobali na ona na epa na bazuzi na bajige ya mokili na famille na ope oso kenda osilisa banoko bapapa leki bakoko so funda mobali okenda tipo bakamarade ya mobali oloba mutu na bino boye même ata bana na yo ovandisa bango papa na bino boye yo moko etanke mwasi oso loba changement eza te mais so oza mwasi mabondeli osani kende pa nzambe mema ye pa nzambe funde na tribunal ya nzambe nzambe akoyoka yo parce que le mariage est une institution divine.
nzambe alingi ke mwasi na mobali bazala na kimia eloko ezosangisa yo kimia mama nzambe apesi yo te permission na odepase makasi na yo baénergie na yo kende nango mpa nzambe parce que eza na pouvoir moko te eleki nzambe eza na mutu moko ta koyiko parce que bible na biso tout genou fléchira devant Dieu soki babani qui qu'il soit ata aza nani devant nzambe akokita yo olingaka yo moko ojijaka makambo na yo ozosala effort moko boye lelo mobali oyo vraimen naza nazoloba namoni nalobi mpe na mingi azoyoka te namoni fo nasala boye namoni fo nakende boye ndo nanga ozobebisa makambo kene na ye mpa nzambe nzambe nde akoyijaka mieux nzambe akocreye situation moko na nzela mobali na yo oyo yo kutu koyeba te mona mobali no akomi lokola moto babeti fimbu yo koyeba te diku komona kaka yango likambo oyo nabunda nango mbula na mbula nayebisa bato naluka baconseiller mobali nanga change te mais namoni achange likambo nini boye oyebi te nini akutanaki nango na nzela lokwa paza mobali akosala mwaki orgueil wana akoya koyebisa yo te ke madame en tout cas nakutani na likambo boye omona kaka attitude ya mobali change mobali oyo abimaka ntongo midi mpo akoma ozonga na ndako sanke yo tuna ye opekisaka ye tika ye ozobani sheri nanga fozongaka va ye bien nazongaka tika ye nzambe azali confie maboko ya nzambe kolukela ye liwa te kolukela ye mabe te me tika na maboko ya nzambe loba nzambe natikeli yo mutu na yo kotenga na kati ya libala oyo mpona aza na kimia me namoni comportement mobali na nga makambo azosala nga ezozangisa nga kimia ezozangisa nga esengo nzambe yo moko ozwa charge ya mobali na nga ndo nanga mobali no nzambe wana kobongisela yo mobali na yo makambo mosusu asalaka oyo azalaki na orgueil ya kosala na ndenge akotika ngo mokolo akotika ngo koyeba te un beau matin okotelema kaka boye na mbetu okuti lelo obimi te te chéri lelo na obima te lobi lisusu obimi te lelo na kobima te troisième jour te chéri tovanda donc omoni makambo bandenge koka kosala twana akomi kosala ngo akomi kovanda na ndako akomi chéri tia biloko toliako ye oyo alingaka jamais bolia na ye pourquoi parce que asa kuta na correspond nzambe oyo eza secret na motema na ye parce que yo confesse pa nzambe haleluya bando nanga et puis mibali mosusu makambo comportement bango basalaka soki déjà ça comprendre que okendaka kofundaka ye okendaka kolobaka makambo na ye amoni to expose ye akosala soni moni soni mosusu epesaka moto orgueil akomi kosantete likambo oyo opeselaki sango na libanda to pa batu olia tika ngo akomi so kosala ngo makasi parce que soni wana azomona déjà ke oso étalé na miso ya bato oso étalé na libanda bato si bayebi babe na ye basi bayebi bafaiblesse na ye akosala ngo na soni mais na ko quand azosala ngo na soni mpe na ko c'est toi qui souffres. Pourquoi? Parce que oyebaki ko garder yango te oyebaki ko bunda yango te oyebaki ko moi so aza na nzambe bitumba no liboso kena ko pa nzambe parce que bato oyo zo kino kolela makambo na yo bato ozo kino kofundela mobali na yo bato oyo kino ko exposer ba faiblesse to ba défaut mobali na yo na moment na bazobeta yo maboko mais tant batikaka bacholaka yo basekaka yo yango na soki oza na likambo koloba soki oza na baplainte akosala contre mobali na yo avant tout kende pa nzambe nzambe akoyebisa yo mama naza à tes côtés je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Okoyoka posa ya kosambelaka kotikaka mobali na yo parce que nzambe apesi yo responsabilité. Eza makambo mususu kaka nzambe mutakosisa ngo. Eza ba comportement mususu kaka nzambe mutakoshange. Ata bana kutu toboti. Toza makambo mususu to kwa koshange oteka afo nzambe. Kaka nzambe. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donc makambo mususu eza ko dépendre na Saint-Esprit. Saint-Esprit t'a changé à batou. Et ça m'a comme oh oui yo maman au changer parce que ça m'a fait sur responsabilité on a vu ça on bail na yo. Mais ça m'a comme sousou et ça va dépendre kaka na Saint-Esprit et moko. Qu'on nous soit place en zambete, qu'on nous soit place en Saint-Esprit no kito ko détruire les ba na yo, no kito ko zaka muta ba désordre ko soit na ka air no ko soit ka faire air no pourquoi parce que aux place en zambé alors comme même makama on a bonzoto moyen au moins la solution est au contraire kudu au matisi sous niveau ya makambo oyo linga ite mobali no asala nazo ke ba malembe boli bisanga na oke malembe parce que papa lali ayo kateke nazo déranger alors oh nzamba lola tozui na Jean 16
Oh, Yesu, Nzambe. Nzambe. Jean 16. Toujours dans Jean 16, verset 8 à 11. Bible ici, biso. Et quand il sera venu, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Makamu susu tika mobali na yo pa nzambe na utolo ba awa. Parce que tant moni mo santo akokota na kati ya vie na ye, akoconvaincre du péché. Eza ba comportement mususu, ba défaut mususu mibali na so bazanango, eza penza lisumu. Yo mutu oza na pouvoir te, yo mutu oza na capacité ko changer rote, tika Saint-Esprit a convaincre ye keza lisumu pour atikango. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nzambe aza bien. Toi ngate to zwa place Nzambe. Alléluia. Bandonanga, ceux qui à tout moment, nazo pesa ba détail. Ceux qui à tout moment osa en discussion na mobile na yo tout le temps boswanaka. Du matin, lundi, mardi, mercredi boswanaka kaka. Banda tongo etana kitibo ke no lala boswanaka kaka. Tout le temps discussion. Tant souka pour la likambo moko ndonanga mobile no moyaza la combler ezate. Moyaza le panel a osala errete parce que aswana bando. Makamna zo sabino na étant que maman ngamo ko pe na vivango pe ezala makazu pe na vivango mais ko na bible na ye ba ndenge ni akokanga ba porte bando nanga tout le temps soki boza discussion na mobile na yo ndona yo ka esike ko swana na ezo bongisa makam mais mobile azo mona peti lelo boswani lobi kuna boswani lobi kuna bofingani lobi kuna bosani bo tout le temps discussion ndona nga atoza kitoko kwa ndeni ata otanga ka mafuta ndeni mobile amona kazana kimia te azana esengo te. Aye na ndako vanda azuka moyen akei. Pourquoi? Parce que ndako eza na kimia te. Ndako eza na kimia te parce que aza errete na ndako na parce que soka koti kaka tout le temps o bandi ba discussion o swana banona makamna na wete don ngai moko ekomela ngape. Nga nazalaki soki ya Noël aye ou bien asali makamna ye ou bien peut-être aza mobali tam susu asali kamuma na CPT le quoi pas un musicien boy tam susu ou bien asali ba geste moko bingo mo na CPT ko soigner ça na personnel du combat vanda o mona ai soki na zona ndo ma pata pe makelele o luke boya te na vandi na ngana do o ma ke mobali akongo préférer que no vanda libanda azo calculer heure nini yo ko la na poya ya do nanga siko biso spoza na besoin que tant ozana ndako mobali na vandi wana yo po vandi wana tant sous azota la TV yo kuno zola ba medimo ba nazana siko yo mobana o akima kayo pona makelele do nanga ozali res parce que ndako na bieza pona biomi bali ndako sengeli papa vanda mama vanda yo sko mobala kineli yo ndako ozali sengwanda kwango atanda kwango eza na ba TV 5 point ba TV ozana ba jet de lumière partout. Mais mon bal c'est la rouva nanda côté a préféré que on va aller na libanda parce que aux hommes makelele est-ce qu'on CP là nanda kwango parce qu'on a tout le temps discussion oui ba discussion que aux là mais si on moni comme de trop do nanga kanga doser parce que excès de discussion excès de kuswana moi mon bal za erreur nanda na ezate basi msusu kwa kama au CP là abima na liuta zala atazata libanda nanda kwango asomba ki yango pona yo moko to posoma ki pona bo jouer na ngobyo mibale siko makele na yo komo kimsa siko bozui andako bise mandako boga papa na mama comment yo koko sepa na ndako munene yo moko tandis que mobali na yo aza ereta aza malheureux atike yo ndako akose akovanda libanda o sepa na ndako ngo mobali asomela o teva munene mazo atango tala teva ngote parce que soka vanda tala TV yo so bandaki papa yo kuno sepe bien yeso na bandi ko lo basi atike la nga TV o ma bela na nganza mi na otala pe TV ngo bien o ta pe TV ngo bien ya so ma TV ngo pona bien mbale yo sko zo sepe la ndenga zo kima ona makelele ndo nanga tango zo sama bongo chaque fois oza ko pousser mobile na yo a détester yo. Alléluia. Oh Nzambe nanga